Mesdames et messieurs, amis téléspectateurs, bienvenue dans cette belle grande émission par excellence, Mbonda École, magazine d'actualité. Rendez-vous et ça qui vous offre un message sûr, beaucoup plus basé sur l'actualité. D'abord, l'actualité, c'est parce que, et c'est même qu'on est donné. Pour moi, elle sautait, à la déwa, Avanda, Pélé, le prophète Kassongo, pour te mettre à ma soeur, et qu'elle m'a donné ma santé, au Tobeke, beaucoup de messages échangés. Tout jeune, tout comme un jeune, tout na esika mboka esika. Mboka esika peut-être avoir ma sœur en dehors de l'année, mais copier les quais de l'autre, parce que ma camarade. Nous, on va venir voter humain, au juste tout souka, puis le prophète. En voyageant, on va faire la carte de ce qu'on va aller dans la zone solo américain, à quel États-Unis, Canada, la famille, à quel est bien, c'est comme si ça va projet là. Jamais. En fait, ça va toujours là, parce qu'il y a préparer, et si quand il va embarquer, mais ça, il y a encore, à mes filles, ça va beaucoup. Avant le coup là, on te dit le coup là, on te dit le bakachaku, abouta bouté. C'est vraiment avec sika ok. Babi atta a sali 20 ans, 30 ans, 40 ans pour écouter les sika voilà. Mais tellement qu'il disait bato moki, partout qu'il n'a qu'à, c'est le tout sika matambi la biso. Pourquoi vous avez ça dans Zambie? Mais c'est le cas avec sika message dans Zambie, qui ne peut le open Zambie de mieux les sika au segeri avant d'aller bella, attends la ligne tout le monde dit que le réseau les sika tel. Quand le continue à naïe, je suis au fond de la sous. Parce que même si vous découvrez ce qu'elle est aux alliés. Il y a des qui vont être bébés. Nous demandons à nous, autant de cas, tel comme il y en a beaucoup. Ça tel comme le petit can a vraiment lassé. Pour changer de chaîne. Vendant pendant 30 minutes. Et on a dans les Zambie. Toujours sur la société politique à Mbokate, bien sûr. Et que Mbokate est aussi dans la ville, dans la carte. Mais beaucoup plus d'abord sur l'escalade, il y a des livres, parce que les livres, ils mettent ma caméra, mais ils sont les mobilité. Attends, quand ils sont là, on va dire que papa journaliste. Nous connaissons bien. Naza bien, nous sommes Québec. Nous battons la papa comment wapi, papa comment wapi. La vie est avec caméra pour ça. Nous sommes battus à Medina, le temps de la bâtiment, c'était ce qu'ils ont dans le bito côté à côté. Ce qui a le bito te vendre. Nazali mobimba ngayo. Mabele masante. Mabele masante, aux salam salam, à place du toko. Partout que nous tika toujours le bazar. Les autres la porte de Zabato, les Zambapona. Ah, mais c'est voilà moi. Tout va bien, ma solo Zaki Togo. Voilà papa, voilà mon bonnet, les enfants, voilà c'est la mini. Oui. Donc on va se le papa. La vie soit le mini Kabo est tali. Il est dans Zambie. Oui. Parce que Zambie a tenu le 4 dans Mokiro. En premier lieu, autant de spiritualité pour ce que ça a besoin de tout à bon wama. Azala pour que le soit dit bas à côté de Bokonzi. Tant que nous avons la balle dans Zambie, autant que nous avons Bissama. Est-ce réellement ça a convaincu que nous avons repris ce qui nous a dit que tout côté de Bokonzi, tout ça déjà pris? Ah, ils ont passé la période de tes amis. Donc, tu vas aller sous confiance dans ma gambo en Zambie. Vous avez depuis Kala, nous avons sabonné comme les Zalaka. Les Zalaka, mais il y a tout le leki. Massoum leki de Massoum leki na B. Il y a un gros pour la nuit, Massoum pour la nuit. Quand va bungisi Bonzando, les amis spirituels. Donc là, biso va Congolais, bakangi biso moi lamba na miso moye to mona exact moto azamoli tout ça véglé moli mon geste basima très bien mais ce qui moli mon ayo kofi aux des sous moto c'est-à-dire les photos de mazoto totika la moli mais que to mo mamoli moto totika la mazoto biloko lokola bandako mituka mbongo sérieux ceux qui me disent mon aïe avant de bien aujourd'hui que j'ai biloko nyonso oyo olingi mais c'est-à-dire toza baveugle biloko ya motuya todéglige biloko ezangi motuya nde tozongimela. L'homme c'est la spiritualité soki oza spirituel okokoka na makambo nyonso eloko moko te ya mabe ekokomela yo yango moni difficulté toza nango mikolo oyo tozali bato babungisi makambo ya Nzambe baza lisusu confiance na Nzambe te me nga nazoyebisa bino boye olinga te
kaka bunzambe ata lelo osambeli te lobi okosambela ozongela bunzambe botika makambo ya mokili toyebisa bino makambo ya solo nzambe azali kino lelo azokontinue kosala mpe azokontinue kosisite baprofete na ye papa to lobi ke nzambe aza kosala Marocain, on dit que Bateau Soupesa qu'on fait ses amis. Est-ce que réellement on peut croire qu'il y a aussi de vraies personnes au Bazar vraiment Bassal les amis sur le ça peut le Bazar au Cameroun. Parce que c'est comme si les beaucoup de ça beaucoup tout ce matériel les dossiers spiritualité après. C'est comme si que nous Bassal les amis sur ça peut susciter. Problème les amis dans l'autre le ça c'est les susciter. Parce que c'est des amis c'est parce que pourquoi pas besoin d'arriver à convaincre que la population va parce que quoi va convaincre que en premier lieu la spiritualité et que matérialisation massive. Parce que nous les autres auteurs nous non chaque fois tu veux pas kanayo tu dis ça. Est-ce que si tu nous Zambie à sur les événements à la toile donc il peut voter. Alors mais nous disons ça va comme la route étroite. Tout ça on va pas te manquer. Alors tout ça là nous autres continuer pour faire voir que bato nyonso babongisi confiance na makambo ya Nzambe bazongola Nzambe lelo wana bazoyebisa yo na ye na Yesu na Kongo lelo ba musulman bakomi kodima Yesu yoka yango te oyoka ongo mutu tosala na ye na kamera na yo na bibisi Yesu na bishishe awa nako na Kongo lelo ba musulman partir ya Yesu ya Kongo ba musulman kuna bakomi kodima Yesu oyoka yango te c'est-à-dire que je dis ça va nous soit ici conscience ya Nzambe azongela Nzambe ce qui est pas na bango etambelite ane tafika Nzambe na ngai mokayo on vraiment basé la base donc au sa population dans la Nzambe papa donc tozolova ba pasteur ba prophète ba yebi musala na bango te tango yo musala eza ya yote nikotisi okudema bato lokoso ya mbongo ye mini ngombe to vandile ayo na bonzeza la gato yibi yango te que je vivre tout je vivre te kitoko pe santé kitoko bonzeza te pe makambo bien problème ezabo soki mutu azoti ya matériel liboso aboni bato il faut Nzambe liboso biloko ekola spiritualité avant et que matériel va y médeciner du bosso du loko kolanda to benga tangu sayo to benga santé habilité santé kitoko ni yo sayo leo to benga ya te koya banda to benga te koya au le siège et le cigare kolanda sans problème bon il faut vraiment ni tout ka to benga te kolanda premièrement bokozi ya biko ya bikolo bazoboya bokonzi ya bikolo balingi mbongo okokufa ekotikala bato balobi ke balela tokotambola bajipite totambola via tobavia mokili tozala kata mokili oyo oyo bino bapaster bino koteya biso beaucoup plus si prospérité eke prospérité yango tozomaka bino bozozwa yango siko bana nazali bozoteya bozozwa yango te différence oyo eutaka wapi ezalaka système exploitation ezalaka nini lokola mokili lokuta ekomi mingi bato mikolo baza na to peza bapaster ya lokuta bozolaka bavoyage babite ya bandeko na ngai bezonda biso un pasteur to prophète moko prometaka babeke no vouloir ekosila te okobala vouloir ekosila te okende poto tokoki le 31 décembre le 1er janvier tokoti ata changement moko tosala na boboye na yo mais ozala toujours confiance ozala na ye bakabaka biso ezaka nini ezaka nini si etikali l'église lokola spectacle eza poto oyo balema mpenza soki omeli na église ozomona makambo ezotambola te changement omoni bato ebele bokangaka biso bozali mwa balititi samo moki bokangi mpe bandimi bato oyo bamisusu bazalaka bakangi bandimi ata moto azosala makambo ya mabe ye akangami na ye ata azomona bolamu te akangami ye nabeleli yo naza na Nzambe ya solo ofe sama bonzi ntango tobelelaka na kamera monaka bato bayaka awa Nzambe atindi ngai awa koyebisa bato nyonso moto nyonso azolanda ngai aza na probleme ya kobota ya komona ngai wana eza message oyo Nzambe atindi ngai na kamera na ye moto nyonso abotaka te
aya besoin na message papa Zuluba bon d'abord tout nazali api et d'abord avant pesa papa Baluba to balana papa la bisika o mingi ba yebi tezara adresse 400 sukulate papa ça adresse kalate actuellement le a changé adresse avec le score sika o zaba signer sika yemo kwa vendre kilo pour na pe ba biso ko sika mo yango na zine sengo makasi ko leka c'est un monde mo peuple paradiso donc tozali siko awapi soki on connaît la terre jaune le voilà biso moko toza bato ya jaune et justement la terre jaune so aussi côté un scellé on ça ko zo kende aéroport on connaît la terre jaune au katisi on a ngabo biso ya batamoto ba la kawala parce que basali prince sika on tous les batamoto quand qu'est-ce que ça va ça meleka kawala bato on te deux antennes tant que matin ba ya donc tu vas mener la pété on comprend deux antennes aux amobumba on connaît sika papa a connu et sika puis ceux qui ont un problème au bon takate on a un problème na foyer na yo absence sans amezali ba besoin de ko tabala ko bela le mobile de ko kala te mobile le mo mo ko kala te mi sa de simba su te na libota kinezalité mi sa de salvo ko ko kokoso de mbango to ka ilo na zambe ya ko sika papa il est présenter binoye bon un message officiel surtout bino bande ko bazala kati ya changu on va dire ko bazala misika pour ba mo mafuna to bazali kuna ozumo puka o pour que la Pascal j'ai mis tout là puis attends que les bois et que les passe donc il t'a gapi la terre jaune que la terre jaune au même ba moto zalo bi même mangala 200 OK donc les hommes bimba ressemblalité donc on numéro papa pour ozumo na voilà la madame pour que lieu atikala jamais ko kanga numéro téléphone na ye téléphone ça va polele donc même là sur la des antennes donc là des antennes nenda kunaye en tout cas il c'est trop on est tous à cause de l'émission ils allaient juste émission moko la représenter efficace que papa connu et si quand vous me quittez tout le monde va bénéficier la mino et si quand vous quittez tout le monde va miracle la mino au bon takaté on a un problème ya mabala du bon temps la vie mal normal papa bon temps normal c'est bazo ça mabala té voilà ni mal dans misala té papa si quand que le ça zote la table parce que dans la bisika va tomber au robert ça bon ina yo pour faire ma belle ma santé yango est-ce qu'il y a papa la seconde zambe akosa bikamwa pe okomona oza à l'aise et que quand ça met tout aussi en tout cas awa babozo za la gâté yemo ko ba go ça merci dans zambe o peut ça ba bénédiction là donc tu as émission juste ya ko peut-être que papa a connu la piste classe ka connu on to seulement comment mike pe ba comment est-ce que vite tout tel et marchaka ko cha zambe liboso et matériel en ciment pour que nous la biso échanger tala caméra la papa merci tala population na yo le banini et le bango lelo en rapport na esika ozana de musika pe ba o ba perdre ba espoir la vie na bango a problème ba problème ko ba difficulté na ndenge ba problème o be sabo mo na batu a perdre de espoir na ko ko bisika na ndenge message ni ozana pas prophétie ozana appelé les sika o petit il faut convaincre la population ba pour rejoindre ça pour autant que mutu atindika yi. OK merci sonia vous la caméra ngai eloko ya liboso zamba tindi ngai mpona baka nyonso ya maladi ya mikili bisi nyonso oyo ezotungisa bato nzambe moto atindi ngai nayebisa bino na kamera oyo azomonaki aza na badifficulté aya komona po ete ezambala ya liboso nayebisa bato bisika ngai navandi nasalaka yango te pourkui ngai nasalaka lokola bato nyonso te nazalaki na bisika mosusu nazala kobomba adresse lelo nzambe alongi kote nazalaki atindi biso na esika ye moko aliyigi yango toye kopresente bino boyebake naza lisusu kote nazalaki te nzambe apemeli biso kote mosusu alongi kote tozalaki lelo oyo nzambe aye na quartier oyo tovandi yango tobeleli bato nyonso bazali na badifficulté wana eza ngai te eza nzambe nyonso badifficulté nango nzambe aza na makasi ya kologola ya yango na baoyo nyonso bazolanda balingi ba difficulté wana elongo oyo eza ngai te eza molimo moto ayebisi ngai nayebisa oyo akodimaka eza solo ayo tosambeleli yo nzambe bacondition bacondition ezalaka kote ya bamama soki mwana mwasi azoya ifo alata kitambala biloko ya kotia lokola verni akoya te
Très bien. Biloko lokola pantalon akoya te. Biloko nyonso soki alingi amonanga eza simple alate lete ya mwana za. Ya mwana nzambe soki alati wana ata aza na mbongo te akomonanga sans problème. Akimaka te yo yebi ngai ntango okotaka kuna naza ouvert naza moto ya bato misala oyo ya nzambe eza misala ya nzambe na bato pourkui nakokima bato mais tu as beaucoup plus par autant de la spiritualité papa ma cause a problème au sacré au bato ba kuma mobota kobota bana bato mabale zate tout ça ba cause pour nous utapeza bato balongoli confiance na makambo ya nzambe un point très moto aza na confiance na nzambe papa mokili eza ya nzambe olinga tala ndenge bato bazonyokoma yo naza na yawa ata ndenge tozobelela bakoya kaka te ata ye tolondeli azwi solution aza na ye kuna te akimi azongeleka esika ya pasi wana medesasele biso tozokontinue kosala misala omoni nasali misala kuna mission nango esina yebisaki ngai nazala missionnaire na ye na mission esili kuna atindenga na mission awa nazongi mboka bamosusu bapreferaka kovende po oto na ye mboka penza osala esika na ye moko na ye mboka bato balobaki tovende po to ngai nalonge na ville navie na villa ayo kote tozali eza village kende esika nzambe azotinda biso yango tobeleli bato bayebake na change adresse naza lisusu kote nazalaki te nakomi kote mosusu bato ya baka nyonso baya tosambelela bango. Voilà la relève, c'est quoi avant de continuer papa là que les parents ont écrit ma tête à me continuer à dire moi tradition mon qui a 1 minute en rapport à cette information média indépendant et toujours juste après c'est parti moi mon écrit ma tête. Voulez-vous apprendre et devenir journaliste? Les centres de formation médias indépendants procèdent au recrutement des nouveaux candidats pour une nouvelle session. Que vous soyez diplômé d'État, homme de Dieu, docteur ou qui que vous soyez, les centres de formation médias indépendants met à votre disposition les filières ci-après. Le journalisme, la prise de vue, le montage vidéo. N'hésitez pas de nous rejoindre car ici, la formation se donne avec les professionnels des médias. Chez nous, c'est de l'expérience et du professionnalisme. Nous sommes les centres de formation médias indépendants. De retour sur ce plateau exceptionnel, le magazine d'actualité avec le prophète Gédéon Papa Kasso Motozana et Siko. Vous avez bête à même masona au état de spiritualité puisque bon on a dit sur Batunde c'est que bébé ça m'appelle tout beaucoup de problèmes ndenge ma balle ko dipassi robota bana nous ndako papa za beza bala bala kate ba sisi ba kelasi mais ça les réalité ba monsieur ko ba kuluna robota ba partout tout cela papa quels sont les remèdes qui se fait ça la pour le que bébé tu aboti mwana ata si moi ba kelasi anyoko ami pour mwana lobi avancer ça payer mais lobi mais ça les réalité aboti bana basi kitoko te fo kelasi ko bana pe ba mala ni bala malo ba zope ba sa ta misala ba bana basi misala te ba ko ba ndumba papa to makambo yo te ki bosana zambi muto ono wa ala da kono ake Dubai makaba ko misala Dubai kuna ezali on ta kana kati pour zami sur papa na tout c'est yo te ki bosana zambi o vuma ki on so zami o be ko so ile azo ka ki to ko na bele asika message des armes les sika wala message et le boka to zoloba ko bingi samadi molimo de base soki bozoya na kamera bozokita awa eza tokundula molimo papa bafaza biso confiance na makambo ya molimo est-ce que peut être même 3 minutes 50 minutes comme ça au terre vraiment le bazar ne peut pas sortir pour une force au terre alors on ça là nakokosala yango parce que 5 minutes bon naloba nano mwa oyo baka par rapport à la spiritualité ye moko bamibazola na biso sikoyo tozolinga toloba boye soki molimo obungisi yango eloko nini ya malonga moto akoki kosala bato babungisi makambo ya nzambe eke mokili ekelami wana na nzambe nzambe tozosambela za molimo
pourquoi bato bakoki bosala molimo tala lelo difficulté na bato nyonso okende kote ozosimba te okende kote otambola kote eloko te bato balongoli confiance na makambo ya molimo nzambe azosalaki no lelo oyo aleisa bana Israele nani akofi te azali kino le tozongisa ye confiance akosala tobunga te tondima ke nzambe azali azosala kino lelo ya confiance na makambo ya nzambe eza te bango tozoyebisa bato bakontinue kopesa nzambe confiance na batika komonisa makambo ya molimo nde base omoni Eli na Elize baza kovanda ndako moko un jour Eli azomata bazokende bazoyebisa Elize ke ye oyebi te ke tata na ye lelo bakozwa ye ayebisi ke lelo nyoko elanga ete na ye nayebi papa landa elobi napesa mateya voilà ntango bakei azalaki na elamba moko lokola kazaka ka ndenge elati veste wana Eli azwi kazaka wana abeti mpa mai ekabwa kazaka ya pan elamba abeti yango na mai ekabwani bandeki ezabetaka mpe nzete na ntango bandeki bakomi esika wana Eli ayebisi Elize ke sema nyonso elingi napesa ye alobi ke eloko oyo eza kati na yo wana ezongelanga mbala mibale papa Eli abandi komata boye na fizike bato bazomona ye na ntango azomata Eli atika Elize azolela nasala nini tata okei nga natikala maboko pamba ntango Eli akomi kuna papa alongoli elamba na ye ya motuya ekiti Elize azozela eye kokwela ye esika azali me sikoyo esika bazalaki kotambola na papa na ye ya molimo bwaki ezalaki te me soki eloko ya molimo wana ezongaka te bele Elize atambola mbele nini alelakakakisa ebale ntango elamba ye amekiti ye mpe ameki kaka ndenge papa na ye azalaki kosala abeti mpa mai ekabwani aleki c'est-à-dire biloko ya molimo esalaka quand même quelque chose bato babungisi molimo pourquoi ezotala matériel mpe ezoya te na bala mpe ezoya te biloko nyonso lezoluka okokoloka nano molimo te omoni ndenge naza boye nga nasalaka évangélisation te tuna ngai mpona maladi na yo eza nzela ya évangélisation kozanga ndongo ezali évangélisation kozanga kobota ezali nzela ya évangélisation bamakama nyonso ezoleka na famille eza nzela ya évangélisation yango nga nasalaka évangélisation te nga nakendaka na ndako ya motu te bapasi oyo bato bazali nango ezali évangélisation okoya omata okita kolandanga bango moni biloko oyo bapastere bazosala asali église aza kotongo nga naza kuna te nga nasalaka évangélisation te makama oyo ekokutana na yo ezali évangélisation nde nazwaka bato nga nazalaka na posa ya kokendeke natambola te nzambe ye moko atambola message kitoko tozali mabele na santé esika ya sika papa komi yango oyo adresse ezali se moko na bandeko ezala bangai bobaka papa na adresse lisusu sabona kokende na lelo oyo atuka nandimi te akosheli esika mpo tokomi na esika oyo nzambe atili ya ye avanda esika papa komi etaki mwana nzambe partout akendaka tiaka matambe na ye asala toujours mosala ya nzambe esika papa komi azosalisa nzambe tozali siko juste na terre jaune soki na terre jaune outi bakote ya moamba oyi bakote ya biabango moyi bakote ya lile te ozwi motuka okiti na pascal soki na pascal zwa motuka tu otokende bibwa otokende campagne otokende efeba mata yango ameme mpe sokende kikolesele yo mata yango baye bakitisa wapi na terre jaune bakitisa yo na terre jaune soki okiti na terre jaune otuni kaka obuta bato ya moto asebele wana bobema ngai na deux antennes numéro ya papa yango wana na
télévision. Attends, une heure du matin. Dimanche, nous avons le dimanche, nous avons les 5 émissions, nous avons les 6. Nous avons les 6 le loup. Nous avons vendredi le 6, nous avons le vendredi le 6. Dimanche, tombe ma casse. 5 heures. 5 heures. On dit que vous allez zine la 2 antennes. Vous allez zine la terre jaune. On vous dit qu'il colle le scellé. Si vous avez besoin au moins de Zambie à solo. Vous savez, comment la terre jaune, va moto, va les 2 antennes, comment on a. En tout cas, aux hommes Bimba, aux hommes avec un pacte d'idéologie, au côté de miracle, ça pour autant de Tingayo. Au Balakate, au Butakate, au premier missal, papa le prophète Azali, on est beaucoup encore, et je sais la moussa lango. Tout cela parce qu'il y a dit qu'on va tous dans la Bible, il y a qu'à comme ça, il y a beaucoup de témoignages, il y a le Kouta, il y a un solo, il y a un témoignage, il y a beaucoup. Papa, il y a tout ça, mission vraiment la Bible. Ok. Très bien, Zambé, ce bien, il y a là. Et puis, sur 1 minute, 2 minutes, comme ça, sur la Bible, tout à l'heure. Ce bien, ça la valeur de l'homme, la direct, le bandit de Salema. Il y a des gens, il y a déjà, ma grande bandit déjà, moi, tu es peu là. Je sais si vous avez belé. C'est combien de batteries vous avez comme moi? Oui. Tu vas bandit, le bâtir, la bandit de l'homme. Mais vous allez qui autant de la terre, autant de ça, il y a des salons, mais ça va depuis quand là? Il y a des salons qui pas dans les arbres, il y a des salons. Il y a des salons qui tu as voté, tu as dit qu'à tu. On peut s'appeler moi, c'est mon essai de Balia. Mais le lobby, ils ont caméra sur le bango. Ils sont les abans à Zambé. Ils ont fait ça, qui n'est côté de la Bima dans Zambé. Satana, tu me dis ça, noté. Dans Zambé, tu as confiance dans Zambé. Zambé nani akusite, Zambé ya basakoli, nani akusite, basakoli ya lukuta bazali, ya solo pe bazali, ya bapasteur ka mbele wana, boti ya confiance na maloba ya Zambé, Zambé akosaka te, akosala ka ndenge alobaki, Zambé akosunga biso nyonso, nazopesa bino mbote nyonso, pour que ça fait longtemps que mon amaka le suscité, le don a zongeli na mutu mangai, nyonso bezolo katokopesa bino yango, tokoya ba plateau makambo nyonso, awa nazalaki ko batama, ndenge na yeboye, kolo akangaki ngani nyololo, ya bambula na bambula siko afogoli ngai, nasala musala siko ya Nzambe, na makambo nyonso, naza libre na souhaité bino, na lamu elanda bino bisika nyonso bezali. Merci beaucoup. Abongwamite, kolesa abongwamite, Nzambe abongwakeli kolesa abongwamite, azali kaka o asaka ba sakoli na tango ya kala kilo lelo pazali ko sala nazo sala pa banani pe ba bana na ye o ya solo o ba dibila la naye ba tsa liboso ya bomo ya bango liboso ki le matériel. Les autres sont biso na ite ba ko changer ba comportement, to ya mobile ba ko vivre kitoko ko permettre que tant que bazan nous a message en Nzambe, nous ça peut pas c'est que le o c'est au beko ko yoka le Nzambe c'est que le ko sala makambo o go la makambo ya babe. On va toujours du botana mais c'est besoin de solo c'est que l'engagement de Nzambe et pas ba sali Nzambe ya solo ba ko senga ma bozate ba ko senga bimte ba ko senga le ko monzali ni o tambu ko banga Nzambe ezabongo yango le ba senga o yangwana ezaki esengo mpona biso kozala pembe ya papa si tozali mikolo ebele tuna rappele bomolemo ya mikolo ezali koya déjà eza pele moko bazali de sa télévision avec koteya bino toujours na cadre ya baprophétie mpo alakisa bino makambo ndenge mokesengeli etambisa presque mokili soki tokoki mboka soki baprophète bazali te mboka moko te ekotambisa bino moko za changement c'est à travers les prophètes que mokili ekomaka na position ozala mpe lelo kitoko ça a été plaisir pour nous. Je vous dis prochainement dans un numéro, je vais rester branché sur les restes du programme. Il y a Monde École Magali d'actualité. Merci beaucoup, papa. Merci beaucoup. En tout cas, collaborer avec nous. Merci beaucoup. Église Mafeta, Lazare la caméra, réalisation, montage, à l'aide de toujours la présentation. Restez toujours là, vous s'abonnez massivement à la chaîne d'études de Monde École officielle et on se retrouve prochainement. Bye. Ok, merci.